Nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi. Une soirée de puissance. Une soirée de transformation. Ce soir, nous croyons de tout notre cœur que nous entrerons dans la puissance de l'Esprit, que nous pourrons opérer dans la puissance. Oh, merci Seigneur pour cette soirée. Merci, oh Dieu, pour cette soirée. Merci Père pour ce jour d'aujourd'hui. Oh, remercions le Seigneur par la foi pour tout ce que nous recevrons aujourd'hui. Par la foi, dévançons et remercions le Seigneur. Oui, remercions le Seigneur. Merci parce que c'est un grand jour pour moi. Merci parce qu'aujourd'hui je comprendrai pourquoi il faut la puissance. Merci Seigneur. Car aujourd'hui ma vie change. Je deviens un danger pour le diable et pour les sorciers. Je deviens un intouchable. L'envoûtement ne pourra plus oser devant moi. L'envoûtement ne pourra plus oser. La sorcellerie ne tiendra plus. Merci parce que je reçois le pouvoir de marcher sous les serpents et sur les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Merci grand Dieu. Merci Seigneur. Mon Dieu, mon roi. Père éternel, Dieu tout-puissant. Je te prie avec le Saint-Esprit. Je te prie au nom de Jésus d'en bénir ta parole. Enseigne-nous ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Que son nom soit glorifié. Amen, amen, amen. Que son nom soit glorifié. Pourquoi la puissance du Saint-Esprit? Pourquoi? Alléluia. Amen. Pourquoi? C'est une soirée particulière. Un jour de bénédiction et de visitation. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Nous lirons notre texte de base dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1er, du premier verset jusqu'au 9e. Actes des Apôtres, chapitre 1er, 1 à 9. Actes des Apôtres, chapitre 1er. Je m'en vais lire à partir du premier verset. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent les royaumes des dieux. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il les regardait, et une nuée les déroba à leurs yeux. Alléluia. Pratiquement les dernières paroles du Seigneur. Il parle et puis il monte.
Et les dernières paroles ont une force plus grande que les premières. Elles ont une valeur testamentaire. C'est parmi les dernières paroles du Seigneur. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit n'apporte pas que la puissance. Il n'apporte pas que la puissance. Il apporte la sagesse. Il apporte l'intelligence. Alléluia. Souvenez-vous de Joseph devant Pharaon. Quand Joseph doit expliquer le rêve de Pharaon, et il dit à Pharaon, cherche un homme qui peut accomplir l'explication de ses rêves. Et Pharaon dira, où trouverons-nous un autre si ce n'est toi en qui habite l'Esprit de Dieu? Il témoigne qu'il y a une sagesse et une intelligence qui ne viennent que par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit n'apporte pas que la puissance. Il apporte la sagesse, l'intelligence. Alléluia. Il apporte la capacité de comprendre les énigmes. La capacité de comprendre les énigmes. Amen, amen. Mais le Seigneur met un accent sur la puissance. Il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Amen, amen, amen. Témoins. Amen. Non pas seulement, comme on le croit dans la pensée de martyr. Bon. Non, mais pour manifester ce que Christ a manifesté. Amen, amen. Pour faire voir à notre génération qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et comme le Seigneur nous l'a enseigné hier, cette expression témoin nous vient de la prière des enfants d'Israël qu'on appelle le Shema Israël. Écoute, ô Israël. Et si la technique est prête, on peut nous mettre le texte et on commencera par là ce soir. Amen, amen. C'est un texte que nous avons tiré de Deutéronome chapitre 6, versets 4 à 9. Deutéronome chapitre 6, verset 4 et verset 9. 4 à 9. Mais c'est le verset 4, ah, voilà, le texte est là. Oh, nous sommes bénis, nous allons lire l'hébreu. Shema Israël. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Yoka Israël, Yahweh, Nzambe na biso, aja obele ye moko Nzambe. Il n'est pas comparable. Et oh, je n'ai pas le texte ici. Et vous avez le texte en hébreu. L'hébreu ne se lit pas comme le français. Il se lit. Comment vous lisez l'hébreu? De gauche à droite, de droite à gauche. Parce que moi, je le lis dans tous les sens. Il y a le message de gauche à droite, le message de droite à gauche. Bon. Nous le prenons de droite vers la gauche
tozwi yango kowuta na ngambo ya mobali mpo kokende na ngambo ya mwasi. Vous verrez que dans le premier mot, okomona ete na liloba ya yambo il y a une lettre qui dépasse vers la fin. eza na lettre moko eleki kuna na suka. Dans le premier aussi, Na oya yambo pe il y a aussi une lettre qui dépasse. eza pe na lettre moko eleki kuna. Et vous trouvez ça comme ça dans la Bible hébraïque. Pe okomona bongo na Biblia ya ba ebele. Et quand on prend la dernière lettre du premier mot Kasi tango tokozwa lettre ya suka ya liloba ya yambo et la dernière lettre du dernier mot, pe lettre ya suka ya liloba oyo ya suka ça nous donne le mot témoin, aide. epesi biso elobeli oyo tobengi nzengeleke. Amen, amen. Amen. Merci à la technique. Matondi mpo na technique. Amen, amen. Amen. Donc c'est tellement caché Yango penze eza ya kobombama que pour le lire, il faut être enseigné. mpo na kotanga yango esengeli yo yekolisama na ntina na yango. Et dans cette prière, le Shema Israël, Kati na losambo wana ya shema Israël, Israël reconnaît Israël ezondima que eux, ete ils sont bango les témoins de Dieu sur la terre. bazotalisa nzambe awa na mokili. Et c'est cette pensée que Jésus récupère. Eza likanisi wana oyo Yesu azwi. Elle dit, mais vous recevrez une puissance, Alobi kasi bokoyamba nguya. le Saint-Esprit survenant sur vous, Molimo mosantu akoya likolo na bino. et vous serez mes témoins, Pe bino bokotalisanga na miso na bato. représentants de Christ sur la terre. Kotalisa Yesu kati na mokili. Comment? Lolenge kani Par la puissance du na Saint-Esprit. nzela ya nguya molimo mosantu. Alléluia. Amen. C'est ce qu'il a voulu enseigner. Yango wana nde alingaki ayekolisa. Donc l'Église Po ete Ecclesia est appelée à manifester Christ sur la terre. Ecclesia ebiangami na kotalisa Yesu kati na mokili. Amen, 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 amen. Amen. Et il a rendu la tâche facile. Akomisaki makambo yango pete. Il nous a parlé du Saint-Esprit. Bebiso na nzela molimo mosantu. Marche avec le Saint-Esprit. Tambo na molimo mosantu. Tu vas développer la puissance de Dieu. Okokolisa nguya na nzambe. Il a rendu la chose facile. Akomisi makambo pete. Il a pris avec eux 40 jours. Azwi elongo na bango mikolo tuku minei. Et ils sont restés attendre 10 jours. Pe batikala kozela mikolo zomi. Ça a fait la Pentecôte. Yango nde esali Pentecôte. Et ils sont entrés dans la puissance. Sima nango bakoti na nguya. Toi aussi, Yo pe tu peux entrer et manifester la puissance de Dieu. okoki kokota pe kotalisa nguya na nzambe. Mais pourquoi la puissance? Kasi pona nini nguya? Pourquoi? Pona nini? Pourquoi il insiste sur la puissance? Pona nini abeti sete likolo na nguya? Parce que Dieu lui-même est tout puissant. Po ete nzambe moko azali oyo aleki na nguya Et il nyonso. veut qu'on manifeste sa puissance. Alingi pe totalisa nguya na ye. Amen, amen. Amen. Dieu est tout puissant. Nzambe aleki na nguya Elle nyonso. veut que nous puissions manifester sa toute puissance. Alingi ete totalisa nguya na ye nyonso. Amen. Amen. Vous savez, cet enseignement Oyebi malakisi oyo demande la foi. ezosenga pena kondima. Parce que ne crois pas que la puissance va changer ta taille. Kokanisa te ete nguya ekobongola molai na yo. Si tu es grand de 1,50 m, Soki oza molai na 1m50, avec tes 1,50 m, la puissance va opérer. na 1m50 no wana nguya ekosala mosala. La puissance ne va pas t'amener à 1,70 m. Nguya na nzambe ekomema te ekomi so na 1m70. Tout se passe dans le cœur. Nyonso esalamaka to elekaka na Est-ce motema. que tu peux croire? Okoki kondima. Parce que Dieu lui-même est puissant. Nzambe ye moko aza na nguya. Il veut que nous soyons puissants. Alingi ete biso pe tozala nguya. Afin que quelqu'un dise, Po ete moto moko aloba c'est la puissance de Dieu qui agit. eza nguya na nzambe nde ezosala. Amen, amen, amen. Amen. Dieu veut que nous marchions dans la puissance Nzambe alingi ete totambola na nguya. parce que lui-même est tout puissant. Po ete ye moko aza oyo aleki na nguya Et nous nyonso. sommes ses témoins. Pe toza bai oyo tozotalisa na Nous miso na devons bato. manifester Christ sur la terre Tosenga totalisa Kristo awa na mokili. par les signes, les miracles et les prodiges. Na nzela ya bilembo bikamwa pe bikamwisi. Et si le diable peut faire des miracles, Soki diabolo akoki kosala nous bikamwa, devons en faire plus que le diable. tosengeli tosala koleka diabolo. Si le diable sait faire les miracles, Soki diabolo ayebi kosala nous bikamwa, devons en faire plus. biso tosengeli tosala koleka. Et vous n'êtes pas là. Boza wana te? Il a dit, je bâtirai mon église. Alobi nakotonga eglise na Et ngai. les portes du séjour de mort Bikuke ya bisika ya ne kufa prendront jamais le dessus. ekodondwa te likolo na eglise. Donc les portes du séjour de mort Bikuke ya bisika ya ne kufa pourront jamais dominer l'église. ekoti kokonza soko moke te eglise.
Jamais. Soko mokete. En d'autres Na termes, lolenge mosusu. l'Église est appelée à dominer. Ecclesia ebiangami na kokonza. Ça, c'est un message qui ne se prêche pas souvent parmi les francophones. Oyo ezali tia moko etia makate mingi na lingombe ya bato balobaka monoko ya Mais français. les anglophones, ils aiment ça. Kasi bato balobaka monoko ya anglais balingaka yango. Dominion. Kokonza. Il faut dominer. Esengeli kokonza. Amen, amen. Amen. Il faut régner. Esengeli kodondwa. Amen, amen. Amen. Quand vous parlez de ça aux Français, dites c'est l'orgueil, régner, dominer. Soki olobi yango na lifasi oloba etaza lofundu kodondwa ndenge nini kokonza bato pona nini. Dieu le veut ainsi. Nzambe alingi ezala bongo. Il créa l'homme akeli moto pour dominer, po ete akonza. pour assujettir, Po ete akonza nyonso. pour régner. Po atondwa likolo na nyonso. Amen. Amen. Et l'Église Ecclesia doit manifester le règne de Jésus-Christ. esengeli etalisa bokonzi na Yesu Kristo. Règne de Jésus sur l'enfer, Bokonzi na Yesu Kristo likolo na lifelo. sur la maladie, Likolo na bokono. sur la sorcellerie, Likolo na kidoki. sur la mort, Likolo na kufa. sur toute forme d'oppression. Likolo na minyoko ya lolenge nyonso. C'est le rôle de l'Église. Yango nde mosala ya Ecclesia. Pourquoi la puissance? Pona nini nguya? Parce que Dieu lui-même est puissant. Po ete nzambe ye moko aza nguya. Je dois être son image sur la terre, Nasengeli nazala elilingi na ye na mokili. son ambassadeur. Motindami na ye. Hey. Tout ce que Dieu est, Nyonso nzambe il azali. veut que nous le soyons. Alingi ete tozala ya bongo. Ah oui. Tout ce que Dieu est, Maso o nzambe il veut que azali. nous le soyons. Alingi ete tozala lolenge wana. Psaume 68, Mokanda loyembo tuku motoba na mwambe. du 1er au 3e verset. Uta molongo na yambo kino molongo na misato. Et puis nous lirons le verset 29. Pesi mano tokotanga molongo na tuku mibale na libwa. Mais peut-être que nous ouvrirons une parenthèse. Tango mosu tokofungwa litama moko pembeni. Psaume 68, hein, Mokanda loyembo tuku motoba na mwambe. du 1er verset jusqu'au 3e. Uta molongo na yambo kino molongo na misato. J'attends qu'on puisse trouver. Est-ce que vous avez trouvé? Je vais lire. Je m'en vais lire. Natangi. Au chef des chantres de David, psaume, cantique. Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent, et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Amen. Amen. Maintenant, relis calmement en voyant que c'est toi quand tu t'élèves avec Dieu, tes ennemis se dispersent. Sika o tanga yango malembe ya komona tango yo telemaka longo na nzambe banguna na bapalanganaka. Dis, je m'élève avec Dieu. Loba nazo teleme longo na nzambe. Mes ennemis se dispersent. Banguna nanga bazo palangana. Mes adversaires fuient devant ma face. Bayina nanga bazo kima liboso na ngai. Comme la fumée se disperse, Lokola molinga ipanzanaka. tu les dissipes. Yozo panza bango. Comme la cire se fond au feu, Lokola mafute yandukaka na moto. les méchants disparaissent devant Dieu et moi. Banguna balimwaka liboso na nzambe pe liboso na ngai. Prie un peu avec ça. Sambela mokene Prions, yango. Seigneur, qu'il en soit ainsi. Kolo ezala bongo. Prie comme ça, qu'il en soit Sambela ainsi. bongo kolo ezala Rabaya bongo. konto rokobo sheka rabainda rabaike. Ishekaya korobo konto robo shinda rabaike. Qu'il en soit ainsi. Kiriba indo robo konto. Ikarabayanda rabasheke rebe konto. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi tous les jours de ma vie. Qu'il en soit ainsi tous les jours de ma vie. Qu'il en soit ainsi tous les jours de ma vie. Qu'il en soit ainsi tous les jours de ma vie. Et yakarabaya konto. Undo robo konto robo sheke reba inda riba. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Tu es déjà entré dans une autre dimension. Esi okoti na epemelo mosusu. Dans une autre dimension. Epemelo mosusu. Verset 29. Molongo na tuku mibale na libwa. Toujours de Psaume 68. Kaka na loyembo tuku motoba na mwambe. Verset 29. Molongo na tuku mibale na libwa. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Alléluia. Qui ordonne que tu sois puissant? Nani apesi mitindo za Pardon? mambuya? Qui? Nani
ton Dieu ordonne. Nzambe na yo apesi Et donc tu mitindo. dois obéir. Elikoloba osengeli kotosa. Il ne te conseille pas. Eza toli azopesa yo Il te. ne te conseille pas. Azopesa toli te. Il ne t'exhorte pas. Azolendiso pe te. Il l'ordonne. Azopesa nde Et mitindo. j'obéis. Mpe ngai natosi. Il donne instruction. Apesi malako. Et j'accepte, Seigneur, il en est ainsi. yango ezala Ton bongo. Dieu ordonne Nzambe apesi que mitindo. tu sois. Ete yo zala. Puissant. Nguya. Il ne peut pas t'ordonner ce que tu ne peux pas avoir. Akoki kopesa mitindo te okoma oyo okoki kokoma te. S'il ordonne que tu sois puissant, Soki apesi mitindo okoma nguya. c'est qu'il a mis des mécanismes pour que tu sois puissant. Elikoloba abongisi makambo ekosala ete okoma na nguya. Ah, alléluia. Amen. Il ne te demandera pas ce que tu n'as pas. Akosengo te eloko oyo oza na yango Il te. ne te demandera pas ce que tu ne peux pas. Akosengo eloko te oyo okoki kopesa te. Il ne peut pas te demander ce que tu n'as pas. Akoki kosengo te eloko oyo oza na yango te. Il ne peut pas t'ordonner ce que tu ne peux pas. Akoki kopesa mitindo oyo okoki te. S'il ordonne que tu sois puissant, Soki apesi mitindo ozala nguya. c'est qu'il a déjà mis les mécanismes. Elikoloba esi alengeli maye oyo ekosala mpona C'est kokoma qu'il a bongo. déjà autorisé. Elikoloba apesi na nzela. Aïe, alléluia. Amen. Bon, c'est une parenthèse. Vous êtes là. Bozawa na elongo. Versets 30 et 31. Molongo na tuku misato pe tuku misato na moko. De ton temple, tu règnes sur Jérusalem. Les rois t'apporteront des présents. Qui apporteront des présents? Banani bakomema makabo. Pardon? Banani. Il y a une manière d'offrir dans la dimension royale. Eza kobonza na epimelo ya bokumu. Ça, c'est pas pour tout le monde, c'est pour les rois et les reines. Oyoyo eza pona baso te, eza pona bakumu be basi ya bakumu. Il y a une offrande royale dans le temple. Eza na libonza moko ya bokumu kati na tempelo. C'est ceux qui entrent dans l'autorité et la domination. Aïe. Eza oyo ekotaka kati na bokonzi pe na bokonzami. Un type d'offrande qui t'établit dans la royauté, l'autorité et la domination. Lolenge ya libonza moko to kotso kati na bokonzi. C'est une parenthèse. Eza litamo efongami pembeni. Et la conséquence, verset 31. Mbano na yango molongo na tuku misato na moko. Épouvante l'animal des roseaux, la troupe des taureaux avec des veaux des peuples qui se prosternent avec quoi? Disperse les peuples qui prennent plaisir à combattre. Vous voyez? Les rois amènent les présents, mais les autres se prosternent avec des pièces d'argent pour envoûter l'argent. Mokonzi azomema mosolo mpona kobonza kasi basusu baza kogumbama mpona koloka mosolo. C'est une parenthèse. Ezali tamo na fongoli pembeni. Continue à lire. Koba kotanga yango. Réécoute la valeur prophétique de l'argent Yoka lisusu motuya na elisakoli ipe mpona mosolo. et comprends cette phrase. Pe sosola liloba oyo. Pourquoi il te faut la puissance? Mpona nini esengeli na onguya. Il y en a qui la cherchent chez Dieu, Eza baye oyo baluka yango epai na Nzambe. d'autres vont la chercher chez les veaux, Eza basusu bakenda koluka yango epai na ngombe. comme les veaux d'or. Lokola ngombe ekeko ya ngombe. Mais tout le monde a besoin de puissance. Kasi moto nyonso aza na bosenga ya nguya. L'homme en lui-même Moto kati na ye moko. est convaincu qu'il ne peut pas vivre sans la puissance. Andimisami ete akoki kobika te soki azangi nguya. Mais le problème, c'est où trouver cette puissance. Likambo eza esika wapi kozwa nguya yango. Tout homme a besoin de puissance. Moto nyonso aza na bosenga ya nguya. D'une manière ou d'une autre. Na lolenge moko to lolenge mosusu. Voilà pourquoi certains portent des chaînettes magiques. Tala ntina basusu balataka mayaka oyo ya bakisi. D'autres ont des protections. Basusu bazalaka na biloko ebatelaka bango. Quelques-uns ont des fétiches. Basusu baza na bakisi. D'autres encore Basusu pe respectent des rites de protection. batosaka bizaleli oyo eza kosala ete babatelama. Ils doivent égorger une poule, verser le sang. Asengeli akata kingo ya soso pe asopa makila. Tout ça pourquoi? Nyonso na pona nini? C'est un besoin caché de puissance. Eza bosenga moko kasi oyo ebombami ya kolukaka nguya. Parce que celui qui cherche la protection Po ete moto oyo azoluka bobatelami montre qu'il a peu de puissance par rapport à ses ennemis. azotalisa ete aza na nguya penza te kolandisama na banguna na ye. Voilà pourquoi il cherche la protection. Tala ntina azoluka kasi bobatelami. C'est ainsi que dans certains villages, on ne siffle pas le soir. Eza lolenge moko na bamboka mosusu babetaka kelelo te na butu. Vous appelez les sorciers. Te tika ozobenga bandoki. Oh, dans ton village aussi? Na mboka na bino pe Moi, dans mon village, le soir, on ne siffle pas. Chut,
Tu appelles les sorciers. tekeba kobeta kelelo tozobenga bandoki. Mais tu peux aussi les appeler pour les chicoter. Oki kobenga bango mpe kobeta bango fimbo. Amen, amen. Amen. C'est une question de puissance. Eza nde likambo ya Et nguya. tout homme sait, Moto nyonso ayebi. ou même sans le savoir, il a un comportement à la recherche de puissance. To pe ntongo mosusu ayebi te kasi ezali na ye ezolukaka nguya. À la recherche d'un abri. Ezoluka esika ya bobombami. Amen, amen. Amen. Mais ton Dieu, Kasi nzambe il na a yo ordonné. apesi mitindo. Dis avec moi, j'obéis. Lobelongo na nga na tosi. Donc le problème, ce n'est pas moi, Likambo ezanga te. c'est lui. Eza nde ye. Il a ordonné. Apesi mitindo. Je n'ai fait que. Ngai na tosi na nga kaka. Ne me cherche pas de problème. Kolukela nga makambo te. Pourquoi tu aimes la puissance? Mpona nde olingaka nguya boye. J'obéis à Dieu. Nga na tosi na kaka nzambe. Dis à celui qui a ordonné Loba na ye oyo apesi mitindo. de changer d'ordre Abongola mitindo apesaki. et j'obéirai. Mpe nga na kotosa. Mais s'il n'a pas changé, Soki abongoli yango te. la puissance. Ngai na kokoba nguya. Amen, amen, amen. Amen. C'est l'obéissance. Eza nde botosi. Pourquoi la puissance? Mpona nini nguya? Parce que tu as beaucoup de problèmes à Po résoudre. toza na makambo ebele oyo ezoluka biyano. Oui. Beaucoup de problèmes à résoudre. Makambo ebele oyo ezoluka biyano. Et les problèmes que tu as provoqués, Pe makambo mosusu oyo moko luki. et les problèmes qui t'arrivent seulement à cause de ta famille, Na makambo mosusu okomela oyo na ntina ya libota na yo. d'autres à cause de ta beauté, Mosusu na ntina ya bonzengo ozalaka na des yango. problèmes que tu as à cause de ton intelligence. Makambo mosusu kaka mpona mayele na yo. Tu as beaucoup de problèmes à résoudre. Oza na makambo ebele oyo ezoluka yano. Des incompréhensions, Matata. des maladies dont on ne connaît pas l'origine. Babokono oyo lolenge euti. Esika euti eyebani te. Et les médecins vous disent, bon, Monganga lobi na yo. jusqu'à ce jour, Kino mokola lelo. on n'est pas encore parvenu à soigner ce genre de maladie. Nano bakoki te kobikisa lolenge ya bokono oyo. On va seulement essayer de soulager. Tokoluka kaka ya kolembisa pasi. Et quand vous posez la question au médecin, mais d'où vient la maladie? Kasi soko tuni motune pa monganga, bokono yango euti wapi? Jusqu'à ce jour, Kino mokola lelo. on n'a pas encore pu déterminer la cause et l'origine de ce phénomène ou de cette maladie. Nano totikali koyeba te tina na yango te euti wapi bokono oyo. Tu as besoin de la puissance. Ozana bosenga yango ya. Quand on te parle comme cela, Tango bazolobe lolenge on ne wana. connaît pas la cause, Bayebi tina na yango te. on ne sait pas comment l'arrêter, Bayebi te ndenge nya kosilisa yango. on ne peut que soulager. Bakoki ya kolembisa pasi ya bokono Tourne-toi wana. vers la puissance. Baluka pe talango ya. Tu as besoin de la puissance Ozana bosenga yango ya. parce que tu as beaucoup de problèmes à Po tozana résoudre. makambo ebele o sengelo pesa biyano na yango. Amen, amen, amen. Amen. Tu as beaucoup de problèmes à résoudre. Ozana makambo ebele ezo senga eyano. Pourquoi tu cherches la puissance? Pona nyozo luka nguya. J'ai beaucoup de problèmes à résoudre. Nazana makambo ebele ezo luka eyano. Amen. Amen. Toi, tu n'as pas besoin de puissance. Ozana bosenga yango ya C'est te. que tu n'as pas de problèmes à résoudre. Elingo lobozana makambo te o ezo luka eyano. Tout va bien. Nyonso zana ngo malamu. Oh, je ne parle pas de toi. Nazo lobelo te. Amen, amen. Amen. Pourquoi la puissance? Pona nini nguya. Pourquoi la puissance? Pona nini nguya. Pour savoir changer les temps et les saisons. Pona kozana makoki ya kobongola batango pe mabaku ya makambo. Pour changer les temps Pona kobongola tango et les saisons, pe bileko. il faut la puissance. Esengeli nguya. Changer les temps et les saisons. Kobongola batango pe bileko. Il y a un temps de crise, Eza na batango ya pasi. mais la crise ne doit pas rester toute la vie. Kasi pasi esengeli etikala pona bomoi mobimba Non, te. non, 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 non. Te. Non. Te. Tu es dans le désert, ça fait combien de jours? Oza kati na esobe eleki mikolo boni. Non, disons-nous les choses en face. Tomi lobela polele. Qui t'a dit que Dieu t'a créé pour que tu vives dans le désert? Nani yango ayebisaki yo ete nzambe akelaki yo po koba kobika kati na esobe. Tu prends qui comme exemple? Yo ozwi nani ndakisa. Passe par le désert, Leka kati na esobe. mais ne demeure pas dans le désert. Kasi koumela kuna te. Jésus a été conduit par le Saint-Esprit au désert, Yesu amemamaki na molimo mosantu kokende na esobe. mais il est sorti revêtu de la puissance. Kasi abimaki alatisami na nguya. Et il n'est plus jamais rentré au désert. Atikala kozonga lisusu te kati na esobe. La saison a changé, Eleko ebongwani. revêtu de puissance. Alatisami na nguya.
La puissance de Dieu nguya na nzambe peut te faire changer la saison. ekoki kobongola eleko na yo. Tu es en quelle saison de ta vie? Oza na eleko nini ya bomoi na yo? Tu es en quelle saison? Oza na eleko nini? Réfléchis, c'est quelle saison maintenant? Tokanisa eleko nini sika oyo? Tu traverses quelle situation? Ozobika makambo lolenge kani? Même David Ata Dawidi a connu un temps abikaki tango moko où il a eu le repos. Il a eu le repos. azalaki na bopemi. Il n'y avait ni guerre, Bitumba ezalaki te. ni bruit de guerre. Makelele ya bitumba pe ezalaki te. Oui, Ya solo. toute sa vie Bomoi ne mobimba. n'était pas seulement de courir. Ezalaki kaka te ya kopota mbango. Même Paul, Ata Polo. toute sa vie Bomoi na ye. n'était pas seulement 40 coups moins 1. Ezalaki kaka te babete ya bafimbu tuku mine olongoli moko. Il y a eu un temps, Ezalaki na tango moko le repos. bopemi. La puissance Nguya va changer la saison. ekobongola eleko. Il y a une saison où on est fier d'être célibataire. Eza na eleko moko oza na nzombo ya kozala ozangi oza na libala te. Mais maintenant, Kasi il faut sika changer la saison. esengeli obongola eleko. Entrer dans la saison Kokota na où eleko on est fier d'être fiancé. oyo oza na nzombo ya kozala bobandisi ya Et on ne libala. restera pas fiancé longtemps, Kasi toujours. kotikala wana libela na libela Il te. faudra aussi changer la saison Esengeli pe obongola eleko des fiançailles ya kolongwa na bobandisi ya mariage. libala kokota kati na libala. C'est une question de puissance. Eza nde likambo ya nguya. Amen, amen, amen. Amen. C'est une question de puissance. Eza likambo ya nguya. Tu as besoin de la puissance Oza bosenga ya nguya. pour changer la saison. Pona kobongola eleko. C'est lui qui te parle Oyo azolobela yo. est passé par là, Aleka pe kuna. où il a cherché la puissance Oyo alukaki nguya. pour changer les saisons de sa vie. Pona kobongola eleko ya bomoi na ye. Et je peux vous tracer les différentes saisons. Pe na oki kotalisa bino bileko moko na moko. Il y a eu un temps Ezalaki na tango moko. où on dormait sans vouloir se réveiller, Oyo bandaki kolala ozolinga te kolamuka. où on se réfugie dans le sommeil. Ozobombama nde na kati na pongi. Non, toi, tu n'as jamais connu une crise. Yo tikala kobika pasi ya bongo te. Non, Te. où tu ne veux pas te réveiller. Ozoboya kolamuka. Parce que quand tu te réveilles, Po ete tango kolamuka. tu dois accepter la réalité. Osengeli yo ndima lolenge makambo ezotalisama. Mais quand tu dors, Kasi tango olali. au moins tu es dans un autre monde. Kuna tango na se ya pongi oza na mokili Tu mosusu. forces le sommeil, Ozoluka pongi na quelle que makasi. soit la durée de la nuit. Atako bute umeli. Le jour arrivera. Tango ekotana Tu dois kaka. te réveiller. Osengeli olamuka Tu dois kaka. affronter la réalité. Osengeli okuza liboso ya makambo. Et quelle réalité? Kasi bosolo ya makambo Une nini? réalité que tu ne maîtrises pas. Makambo oyo ozokoka te. Il fallait chercher la puissance Esengelaki koluka nguya. pour se réveiller avec joie Mpona kolamuka na esengo. en disant aujourd'hui, Ya koloba les lelo. choses changeront. Makambo ekobongwana. Aujourd'hui, Lelo. quelque chose se passera. Eloko mo ekoleka. Aujourd'hui, Lelo. Dieu me visitera. Nzambe akomona ngai. Et la saison a changé. Eleko ebongwani. Dieu a commencé à visiter. Nzambe abandi kotala biso. Dans la puissance, Kati na nguya. tu peux changer la saison. Oki kobongola eleko. Élie a donné congé à la pluie pendant 3 ans. Eliya apemisaki mbula bambula misato. C'est lui qui a donné le congé. Yende apemisaki mbula. Il dit, il n'y aura ni pluie ni rosée, Alobi mbula ekozala te manoka pe kozala te. sinon à ma parole. Soki kaka na liloba na ngai. Il n'a pas dit, Alobi te. ainsi dit l'Éternel. E wana elobi yawe. Non. Te. Il dit, sinon à ma parole. Alobi soki kaka na liloba na ngai. Et le ciel se ferma. Pe likolo ekangamaki. Et il y a eu des victimes. Bato bakoya banyokomaki na ntina na yango. Où est la pluie? Où est la pluie? Mbula ezobeta lisusu Elle est te. dans la bouche d'Élie. Eza nde na monoko ya Eliya. Il a compris la puissance Asosoli qui nguya. peut changer les saisons. Oki kobongola bileko. Et la Bible m'encourage. Pe Biblia epesinga makasi. Élie Eli était un homme azalaki de moto même nature que toi. ya lolenge moko na yo. Oh, Élie Eliya était un homme azalaki de moto même nature que ya toi. lolenge moko na yo. Il pria, le ciel se ferma. Pe likolo ekangamaki. Il pria, le ciel s'ouvrit. Pe likolo efungwamaki. C'est Jacques qui nous dit ça. Jacques nde ayebisi biso yango. Il n'était pas un extraterrestre, Azalaki lokola moto lokola bato mosusu te. mais il avait compris la puissance. Kasi asosolaki nde nguya. Il a changé la saison. Abongolaki eleko. Tu peux Okoki changer la saison. kobongola eleko. Et même là où tu travailles, Ata esika ozosala. tu peux déclarer, Okoki kotatola. la saison de la prospérité commence. Eleko ya bofuluki ebandi. Et elle va commencer sur ta parole. Ekobanda na liloba na yo. Tout le monde peut parler, Bato nyonso bakoki koloba. mais c'est la puissance qui confirme la parole. Kasi eza nguya nde ndimisaka liloba. Tout le monde peut parler, Moto nyonso bakoki koloba.
Quand Élie a fermé le ciel, Tango Eli akangaki likolo. il y a des gens qui ont dit qui est Élie? Eza na bato mosusu balobaki Eli ande nani? Moi j'ouvre le ciel, Ngai na kofongola likolo. il pleuvra. Mbule kobeta. Est-ce qu'il a plu? Ebetaki? Ebetaki te. Il n'avait pas le même degré de puissance qu'Élie. Azalaki na epimelo moko te ya nguya lolenge Il moko na n'avait Elia. pas le même degré d'autorité. Azalaki na epimelo moko te ya bokonzi. Dans ton entreprise, Kati na mosala na yo, même si tu n'es pas le chef, ata soki oza mokonzi te. mais si dans la puissance tu dépasses le chef, Soki na nguya oleki mokonzi na nguya, tu peux changer les saisons de la société. okoki kobongola eleko ya mosala wana. Hey! Déclare la saison Tatola eleko des grandes bénédictions. ya mapamboli ya minene. Amen. Amen. Pourquoi la puissance? Pona nini Pour nguya? changer les saisons. Pona kobongola bileko. Voilà pourquoi Talatina. ceux qui connaissent la puissance de Dieu, Baye o bayebi nguya na nzambe. après avoir prié, Sima ya kosambela. ils font des déclarations. Basalaka matatoli. Ils parlent, la Balobaka. puissance confirme. Pe nguya ndimisi yango. Quand tu as fini de prier, Tango sisi kosambela. commence à déclarer. Banda kotatola. Je déclare, Tatoli. au nom de Jésus, Kombo na je Yesu. déclare, Na tatoli. je déclare. Na tatoli. Et la puissance confirme la déclaration. Nguye koya kondimisa litatoli. Vous êtes là, Église? Oza en iglesia. Hey! Amen, amen. Amen. Pourquoi la puissance de Dieu? Pona nini nguya na nzambe? Pour que tu puisses réussir dans tout ce que tu fais. Po ete yo olonga na maso oyo ozosala. La réussite Elonga. demande la puissance spirituelle. Ezosenga nguya ya molimo. La réussite. Elonga. Vous verrez que même les sportifs, Okomona ta baye basalaka ba sport. ils cherchent un signe de puissance extérieure. Akoluka elembo moko ya nguya oyo ezomonana. Peut-être qu'il doit montrer une médaille, un médaillon, Tango quelque chose. batalisa oyo ezali médaille na ye. Parce que dans la notion de réussite Po ete kati ya likambo etali elonga. se cache une notion du spirituel. Likanisi moko ya molimo ebombami na kati na yango. Dans la notion de réussite Na likambo etali elonga. se cache une notion du spirituel. Likambo moko ya molimo ebombami pe na kati kuna. Que ce livre de la loi Buku oyo ya s'éloigne mobeko point de ta bouche. ekende mosika te ya monoko na yo. Médite le jour et nuit Tangaka yango butu pe moi. pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Natina osala sembo lolengo ekomami. C'est alors Na bongo que tu auras du succès okozwa lupemba dans toutes tes entreprises. na misala na onyonso. Dieu montre Nzambe que azotalisa toutes les entreprises ete misala nyonso ont besoin d'une dimension spirituelle eza na bosenga ya epimelo moko ya molimo. afin qu'il y ait le succès. Natina ete elongeya. Vous êtes là? Amen. Pour réussir, Pona kolonga il faut la puissance. esengeli nguya Dans toutes les professions, na misala nyonso. on vous dit, hey, celui-là, Oba, owana il est spirituel. aza moto ya molimo. Mais pourquoi il est Kasi spirituel? mpona nini aza moto ya molimo? C'est pour avoir du succès dans son travail. Eza po ete azwa lupemba na mosala na ye. Mais toi, Kasi yo c'est la puissance du Saint-Esprit eza nguya molimo mosantu qui te donnera le succès. nde kopesa yo lupemba. Les uns cherchent à gauche, Basusu bazoluka na ngambo ya mwasi, d'autres à droite. na basusu na ngambo ya Mais mobali. nous, Kasi biso nous cherchons la puissance du Saint-Esprit. tozoluka nguya molimo mosantu. Amen, amen, amen. Amen. Un homme intelligent Moto ya mayele qui ne connaît pas la puissance oyo ayebi nguya te peut produire des idées akoki kobimisa makanisi dont il n'en bénéficie pas. oyo ye azosangola na yango te. Donc il est exploité. Eli koloba bazosalela mayele na ye. Il donne des idées, on peut faire ça. On peut Azopesa faire ça. makanisi okosala boye ekobimisa boye. Les autres les exploitent, Basusu basaleli yango deviennent riches, bakomi bazwi mais lui reste pauvre avec son intelligence. kasi ye atikali mobola na mayele na ye na Il moto. faut la puissance. Esengeli nguya. La puissance Nguya te donne le succès et la réussite. ezopesa yo elonga pe lupemba. Dans toutes nos entreprises, Na bamisala na biso nyonso nous avons besoin de la puissance. toza na bosenga ya nguya. Amen, amen, amen. Amen. Il y a beaucoup de vérités Eza na babosolo ebele concernant la puissance en milieu professionnel. na makambo etali nguya na kati na bisika ya mosala. La puissance. Nguya. Bon,
Je ne parle pas de là où tu travailles. nazolobela te esika yo salaka Quelque part. esika moko On ne s'assoit pas sur le siège du chef. bavandaka te na kiti ya mokonzi Vous avez entendu parler de ça? oyoka bato kolobela yango Sinon, soki te qu'est-ce qu'on dit? soki te balobaka nini Il y en a qui attrapent les mbasses, d'autres hémorroïdes. susu mbasu On dit attention, même s'il n'est pas là, soki aza wana te komeka te quel rapport entre le siège et la maladie? boyoka bokuta nini eza katikati na kiti mpe bokono C'est là qu'il cache sa puissance. kuna nde abombi nguya na ye Mais nous avons la puissance en nous. kasi biso toza na nguya kati na biso Où je me tiens, esika la nazali puissance se libère. nguya ezali kotalisama Ce que je touche oyo nga nasimbi est affecté par la puissance. esimbami mpe na nguya Ah oui, il y a beaucoup à dire. makambo akoloba eza ebele Et tu le sais. mpe yo oyebi yango Réfléchis bien. kanisa malamu Amen, amen. amen Un jeune, quelque part, elenge moko esika moko il n'avait pas sa tenue de service. azalaki na elambani ya mosala te Il fallait vite qu'il prenne une tenue de service pour se présenter. esengelaki azwa elamba moko ya mosala mpo akende kosala Et mosala il entre au bureau. akoti na biro Il prend la tenue de son chef. azwi elamba ya mokonzi na ye Juste quand il la porte, kaka ntango alati il yango tombe. akoyi Il se relève. atelemi Il tombe. Il commence à akwei crier lisusu, au secours. abandi koganga boya kosunga On dit, mais ngai qu'est-ce qui t'est arrivé? batuni ye nini ekomeli yo Le chef là, mokonzi wana attention avec ces sala choses. keba na biloko na ye Et il est devenu un peu dingue pendant quelques semaines. akomaki lokola mwa moto eningani ye na mwa baposo elandaki ye Tu as besoin de la puissance oza na bosenga ya nguya parce que tu veux la réussite. po ete ozoluka elonga Tu as besoin de la puissance oza na bosenga ya nguya parce que tu veux le succès dans po tes ete entreprises. ozoluka lupemba na misala na yo Tu as besoin de la puissance oza na bosenga ya nguya pour que tu commences et que tu achèves ce que tu as commencé. po ete yo obanda mpe osilisa mai oyo kosala Amen, amen, amen. amen Les hommes intelligents, il y en a beaucoup. bato ya mayele baza ebele Les femmes intelligentes, il y en a beaucoup. basi ya mayele baza ebele Mais combien réussissent dans la vie? kasi boni balongaka na bomoi Il faut la puissance. esengeli nguya Amen, amen. amen J'ai besoin de la puissance pour réussir dans ma vie. naza na bosenga ya nguya mpo na kolonga na bomoi na Je ngai ne compte pas que sur mon intelligence. nazotalela kaka mayele na ngai Je ne te compte pas que sur mes diplômes. nazotalela kaka badiplome na ngai Mais je te crois qu'il y a une dimension spirituelle nazondima eza na epimelo moko ya molimo qui exige la puissance. oyo ezosenga nguya Quand l'église du Congo comprendra ces choses, ntango eglize ya kongo ekososola makambo oyo beaucoup de nos savants deviendront forts et célèbres. bato ya mayele na biso mingi bakokoma makasi mpe Nous bakoyebana avons beaucoup de savants, toza na bato ya mayele ebele des grands, ya minene des hommes d'une grande intelligence, bato baza na mayele ya makasi des femmes d'une grande baso intelligence. baza na mayele ya makasi Mais il faut la puissance. kasi esengeli nguya Amen. amen Et vous êtes fâchés. botomboki Amen, amen, amen. amen La puissance pour réussir. nguya mpona kolonga Avez-vous remarqué bino bomoni te que ceux qui cherchent le succès ete baye oyo balukaka lupemba sont prêts à tout? bango bamilengelaka mpona nyonso oyo nyonso ekoya eya Si on lui dit, soki bayebisi ye il faut aller quelque part, il y a des crocodiles, esengeli okende esika moko bangando bazali alors il faut introduire la main lentement esengeli okotisa loboko malembe en prononçant des paroles. ya kolobaka maloba Le premier crocodile qui montera, ngando ya liboso akomata tu vas toucher ses dents okosimba mino na ye et tu deviens mpe yo kokoma puissant et intelligent. moto na nguya mpe moto na La richesse mayele t'accompagnera partout. bozwi ekozala no bisika nyonso kozala Soyez rassurés qu'il y aura plusieurs candidats pour tenter la chose. ndimisama bato ebele bakoluka bakende mpona komeka yango Mais si on dit aux chrétiens, kasi oyo balobi na mokristo crois au Saint-Esprit, ndimela molimo mosantu tu marcheras dans la puissance. okotambola kati na nguya Oh, il n'y a pas de risque. koloba C'est si facile. eza pete Nous, on voulait qu'on nous parle d'un crocodile. Quand il biso monte- tolukaki bayebisa biso ngando nde aza Dieu est facile. nzambe azalaka pete Dieu est simple. nzambe azalaka pete Dieu est facile. nzambe makambo nde ezalaka Dieu pete est simple. nzambe makambo nde ezalaka nango pete pete Alléluia. amen Il est facile. aza nde pete Tout ce qu'il demande, nyonso azosenga tout est possible. nyonso ekoki À kosalama celui, na moto oyo akondima crois seulement. ndima na yo kaka Crois.
ndima Dès que tu crois à la puissance, tango yoko ndima na nguya elle commence à se manifester dans ta yango vie. ekobanda kotalisama na kati ya bomoi na yo. Pourquoi la puissance? Mpona nini nguya? Parce que je suis victime de plusieurs attaques du diable. Po ete ngai natungisami na bitumba minene ya diabolo. Ah. Victime de plusieurs attaques du diable. Ngai nabundisami epa na diabolo. Regarde ta famille. Tala libota na yo. Combien ont réussi? Boni ya bato balongi. Et ils ont réussi comment? Balongi pe lolenge kani. Et ils ont réussi à quel niveau? Balongi ne epimelo nini? Parce qu'il y a plusieurs niveaux de réussite Po ete eza na bipimelo ebele ya ilonga. dans ta famille. Na libota na yo. Combien ont réussi? Boni ya bato balongi. Ils ont réussi comment? Balongi boni. Quel niveau de réussite? Epimelo nini ya kolonga? À un certain niveau, Na epimelo mosusu. le mariage est la réussite de la famille. Libala yango wana eza ilonga libota. Mais quand c'est un mariage où on est locataire, toujours déménager. Kasi soki eza libala oyo uto bala ozaka kofutela kolongola ndako okende ndako mosusu. Au départ, c'était une réussite. Na ebandele ezalaki elonga. Mais il faut encore une autre réussite. Kasi esengeli elonga mosusu eya. De réussite en réussite. Elonga mpe kobakisa elonga mosusu. Tu as besoin de la puissance. Oza na bosenga ya nguya. Amen. Amen. Tu as besoin de la puissance. Oza na bosenga ya nguya. Pourquoi c'est seulement chez vous qu'il y a des problèmes? Mpona nini kaka pa na bino nde makambo ezalaka? Est-ce que le diable n'est venu sur la terre que pour votre famille? Motuna eza koluka koyeba diabolo ayaka na mokili mpona kovanda libota na bino. Quel conflit il y a entre tes grands-pères et le diable? Matata nini oyo bakoko no bazala nango na diabolo? Puisqu'on a l'impression que le diable n'avait une mission que dans certaines familles. C'est chez vous qu'il y a des problèmes. C'est chez vous qu'il y a des maladies. C'est chez vous qu'il y a des morts précoces. C'est chez vous. C'est chez vous. C'est chez vous. Quand il y a un conflit, c'est chez vous. S'il y a deuil au quartier, on commence, c'est pas la parcelle du coin. On commence par demander si ce n'est pas chez vous. Mais réfléchis. C'est un appel à la puissance. Il faut que quelqu'un de la famille se lève pour chercher la puissance. Pourquoi la puissance? Fatigué d'être attaqué par le diable jour après jour. Tu n'es pas encore fatigué. Tu n'es pas encore fatigué. Chaque matin, tu as peur de regarder qu'est-ce qu'il y a comme message sur WhatsApp. L'attente là, ça ne va pas. Ça c'est lundi. Mardi, c'est ton propre frère qui t'écrit. Je suis en train de mourir. Mercredi, un parent t'envoie un message. Je suis en train d'écrire mon testament. Toute la semaine que des mauvaises nouvelles. Et tu t'élèves, alléluia. Jésus est vivant. Non! Cherche la puissance. C'est un message. C'est un appel à la puissance. Le diable n'a pas reçu mission d'attaquer ta famille. Il n'a pas dit qu'il va déménager de partout où il était pour habiter chez vous. Tu peux les déloger. C'est pour ça que nous cherchons la puissance. Et j'aime cette illustration de Renard Bonquet. Il dit une femme préparait une bonne sauce. La sauce s'est renversée à côté de la plaque. Elle a enlevé sa casserole. Les mouches ont commencé à venir attirées par la sauce. Quand la mouche s'approche, elle sent la chaleur de la plaque. L'odeur de la sauce, mais la chaleur de la plaque. Que fera la mouche? Elle s'en va. Une autre vient. L'odeur de la sauce, mais la chaleur de la plaque. Mais comme on avait éteint la plaque, la chaleur commence à... Elle baisse encore, elle baisse. Elle baisse encore, elle baisse. La plaque n'est plus chaude. Une autre mouche vient.
nzinzi mosusu aye L'odeur de la sauce, solo ya supu pas de chaleur. kasi moto eza te Elle se pose sur la plaque. avandi likolo na Il n'y a lituka pas de chaleur. ayoki moto te Elle tourne à gauche et à droite. atali epai mpe epai Elle s'approche de la sauce. apusani pene ya Elle supu goûte. ameki C'est bien la sauce. eza pena elengi supu oyo Elle s'élève. atomboli moto Elle siffle. abeti kelelo Les autres mouches banzinzi mosusu viennent. baye Et vous entrez à la mpe cuisine. okoti kuna kati na Tout est kikuku, couvert de mouches. nyonso ezipami na banzinzi Pourquoi? mpo na nini Parce qu'il n'y a plus de chaleur. mpo ete moto eza lisusu te Tu as besoin de feu. oza na bosenga ya Tu as moto besoin de chaleur oza na bosenga ya pour moto que la mouche ne s'approche mpo pas. ete nzinzi apusana te Tu as une bénédiction, c'est la sauce. oza na lipamboli eza supu Tu as une bénédiction. oza na lipamboli On eza sent supu. l'odeur, Ozo bazoyoka solo mais na la yango, chaleur les éloigne. kasi moto ezobenga na bango Ils viennent. bazoya kasi moto Mais la mbango chaleur. bapoti Tu as besoin de puissance. oza na bosenga ya nguya Parce que tu as été longtemps attaqué. mpo ete babundisa yo ntango molai Tu as besoin de puissance. oza na bosenga ya Parce nguya que tu as été victime de plusieurs maladies. mpo ete yo okweyisama na bokono ebele Tu as besoin de oza na puissance. bosenga ya nguya Parce que tu as connu beaucoup de fléaux en famille. mpo ete yobika bapasi ya makasi kati ya Tu as libota besoin de puissance. oza na bosenga ya nguya Parce que tu marches dans la malchance. mpo ete ozotambola kati na botutu La malchance. botutu Tu as besoin de puissance. oza na bosenga ya nguya Parce que tu es béni, mais on te vole toujours ta mpo bénédiction. ete yo opambolami ntango nyonso opambolamaka bayibako lipamboli Tu na es yo béni, opambolami mais on na te yo vole toujours la kasi bénédiction. bayibako ntango nyonso lipamboli Tu as la sauce, oza na supu mais la plaque ne chauffe plus. kasi lituka na yo eza su moto Mais te quand tu marches dans la kasi puissance, ntango totambola na nguya déjà de loin, na mosika kaka la mouche vient, nzinzi ezoya elle sent la chaleur, ayoki moto elle s'éloigne, akie mosika elle monte. amati et la mouche qui va oser, kasi nzinzi oyo akomeka parce qu'il y a toujours des mouches audacieuses, mpo ete eza na banzinzi mosusu balaka banzunzu moko elle ezanga vient ntina directement vers la sauce, et puis, azoya ameka kododa supu ta aziki vous en avez déjà vu à la cuisine, non? esi bamona yango te na kikuku La mouche qui a signé, comme on dit à Lingala, a signé. nzinzi wana sinye oyo ekoyeya Moi, je vais lui arracher la bénédiction. La mouche ngai vient. nakoboto lipamboli nzinzi ya ye Mais il y a la chaleur de la plaque. kasi moto ya lituka ezali Bah, ameki elle se roule sur la plaque. abaluki Elle est morte. akufi Ses amis regardent la baningane scène. batali makambo eleka bi komeka te Voilà ce qu'on doit dire de toi. oyo basenga bala bapo na yo kuna kosimba te kuna kokoma te Tu as besoin de la puissance. oza na bosenga ya Et ce nguya soir, na pokwa lelo tu entres. ozokota La prière ne sera pas longue, losambo ekozala molai te afin que tu saches que c'est facile. mpo ete oyeba ete eza pete Nous allons prier en 2 minutes. tokosambelaka baminute Dis mibale avec moi. 2 loba elongo minutes. nanga minute Encore. mibale loba lisusu minute mibale Encore. lisusu Et minute tu vas mibale entrer. mpe okokota Tout est possible. nyonso ekoki kosalama À celui, na moto Qui oyo croit. azondima préparez-vous. momilengela Nous avons 2 minutes de prière. toza na baminute mibale ya losambo Et nous entrons dans la puissance. nsima nango tozokota na nguya Et demain, lobi nous verrons tokomona comment entrer dans la puissance de boni l'Esprit. kokota kati na nguya molimo Et nous prierons encore. mpe tokosambela lisusu Aïe, 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 aïe. L'ennemi doit se repentir. monguna asengeli abongwana L'ennemi doit se repentir. monguna esengeli abongwana Même ce vent-là doit se repentir. ata mopepe wana esengeli esila Ce banc qui s'est levé mopepe oyo Ce etelemi vent qui s'est levé mopepe oyo etelemi doit se repentir. esengeli esila Doit se repentir. esengeli esila L'heure est grave. ntango eza matata La plaque va chauffer sans s'éteindre. lituka ekopela moto ekosila te Sans s'éteindre. ekosila te Le feu sera grandissant. moto ekozalaka kokola se kokola Grandissant. ezoya kaka makasi Encore plus chaud. makasi moto lisusu Encore plus brûlant. moto ya makasi oyo ezotumba Ah, encore plus brûlant. moto ya kotumba En wana 2 minutes de prière, na minute mibale ya nous allons losambo entrer dans cette grâce. tokokota na ngolo En wana 2 minutes, na minute mibale préparez-vous et tomilengela croyez ondima qu'il en sera ainsi. ete kozala bongo Et vous le verrez mpe s'accomplir. okomona yango kokokisama Dieu est facile. nzambe azalaka ne Dieu est pete simple. nzambe azalaka ne pete Dieu n'est pas compliqué. nzambe azalaka ne kokoso te Dieu aime la foi. nzambe alingaka nde kondima Dieu aime le cœur. nzambe alingaka nde Je motema crois dans mon cœur nandimi na motema na ngai que tout est possible. ete nyonso ekoki kosalama Et il en sera
ainsi. Pe ekozala bongo. Attention Église. Tosala keba ecclesia. Attention les pasteurs. Tosala keba babateli Nous allons mpate. faire un travail Tokosala mosala moko d'engendrement. ya kuboboti. Ah oui. Ya solo. Plusieurs seront engendrés dans la puissance de Mingi l'Esprit. bakobota makati na nguya yepakolami. La grossesse peut durer 9 mois Zemi oki koumela basanza et libwa. l'accouchement peut se faire en peu de temps. Kasi boboti oki koleka na ngonga moke kaka. Vous êtes prêts, Église? Bomilengeli ecclesia. Attention les serviteurs de tous côtés, quelque chose va Basali se passer. tokeba bapipai nyonso. Je voudrais prier. Nangi na sambela. Père, Tata. avec le Saint-Esprit, Elongo na molimo au mosantu. nom de Jésus-Christ de Nazareth, Na kombo ya Yesu Kristo ya Nazareth. dans l'autorité que tu m'as conférée, Na bokonzi oyo pesi na ngai. dans les alliances de mes pères, Na baboyokani ya batata na ngai. dans l'autorité apostolique et prophétique, Na bokonzi ya botoma pe ya lisakoli. je déclare ouverte Na tatoli kofungwama. la porte de la puissance Ekuke ya nguya. et je me tiens avec ton peuple, Pe na telemi elongo na libota na yo. chacun selon son cas, Moko na moko kolandisama likambo na ye. chacun selon son besoin, Moko na moko kolandisama bosenga na ye. chacun selon sa foi. Moko na moko kolandisama kondima na ye. Je me tiens devant ton peuple Na telemi liboso na libota na yo. pour l'introduire dans ta puissance Pona kokotisa libota na yo na dès nguya. aujourd'hui Uta lelo. et pour tous les jours de sa vie. Pe pona mikolo nyonso ya bomoi na ye. Je te loue et je te bénis, Père, Nakumisio pe na pamboli yo parce tata. que tu m'as exaucé, Po ete yo yanoli ngai. parce que tu m'as appelé Po ete yo bengi ngai. à engendrer Ya kobota. des femmes puissantes, Basi ya nguya. des hommes puissants Mibali ya nguya. qui auront du succès dans toutes leurs entreprises, Oba kozana lupemba na misana bango nyonso. qui seront témoins de Jésus-Christ sur la Oba terre, kotalisa Yesu Kristo kati na mokili. des références pour leur génération Ndakisa pone keke na bango. en termes de miracles et de prodiges, Na makambo etali bikamwa pe bikamwisi. en termes de puissance et de Na richesse, likambo etali nguya pe bozwi. en termes de réussite et de Na succès. likambo etali elonga pe lupemba. Et nous faisons le vœu solennel Tolapi ndai na miso na bato. de te rendre toute la Ya gloire. kozongiselo kembo nyonso. Merci pour Matondi. ta présence parmi nous Pona bozalisami na kati na biso. et merci d'avoir exaucé ma prière. Matondi ya koyano lolo sambo na ngai. Maintenant, peuple de Dieu, Sika o libota na nzambe. je vous informe que Dieu a exaucé la Na prière. pesi bino sango ete nzamba ya noli. Maintenant, Sika attendez, oyo. attendez. Kobeta na maboko te. Maintenant, Sika oyo. crois Ndima. et tu entres dans la puissance. Ozokota kati na La nguya. porte est ouverte. Ekuke fongwami. Attention les serviteurs. Tosala Attention keba partout. basali. Attention partout. Sala keba bipai nyonso. Que même l'équipe d'intercession nous aide, renforcer les équipes. Ata bato ya lingomba ya ba intercesseur bosunga biso bokota na mosala. Crois maintenant que tu es Ndima entré. sika o ete okoti. Et tous ceux qui étaient victimes de la sorcellerie, vous échappez à la sorcellerie. Ete ba ebanso o bakwesama kile kindoki. Yozo bika na motamba kindoki. Tous ceux qui étaient victimes de l'envoûtement, des malchances et des maladies incurables. Ba ebanso bakwesama Aidez-la, aidez-la, et les seuls, s'il vous plaît. Renforcez-moi les équipes. Renforcez-moi les équipes. Bo bakisela ngai Où sont basali. les ouvriers? Intercession, évangélisation, Basali bo aidez-moi. bakisama. L'heure est grave. Tango eza matata. L'heure est grave. Tango eza matata. C'est la puissance d'engendrement. Nguya ya boboti. Nous entrons dans la puissance Tokota biso kati na nguya. pour résoudre les problèmes les plus compliqués, Pona kopesa biyano na makambo ya makasi pour koleka. avoir solution aux problèmes, Pona kopesa biyano na makambo. pour avoir la Pona victoire. kozwa elonga. Entre, Kota. crois seulement, Ndima kaka. crois seulement sur le Ndima balcon, kaka. crois seulement, Ndima kaka. crois seulement, Ndima kaka. crois seulement. Ndima kaka. Tu es entré dans la puissance. Okoti kati na nguya. Maman, tu es entré dans la Mama puissance. okoti kati na nguya. La sorcellerie s'éloigne. Kindokeke mosika. La maladie est vaincue. Bokone longami. La pauvreté s'en va. Bobola ekei. La richesse commence. Bozwi ebandi. Des nouveaux succès, Lupemba ya sika. de nouvelles dimensions, Bipimelo ya sika. de nouvelles grâces. Bangolu ya sika. Les choses nouvelles commencent. Makambo ya sika ebandi. Oui, quelque chose se passe. Ya solo eloko moko ezosalama. Kerabaya korobo shekariba hinda ribaike. Quelque chose se passe. Eloko moko ezosalama. La puissance, Nguya. la puissance, Nguya. le succès, Lupemba. la réussite, Elonga. la guérison,
lobiko la délivrance, bokangolami la victoire sur la mort, elonga likolo na kufa la victoire sur l'ennemi. elonga likolo na monguna Au nom de Jésus. na kombo na Yesu Au nom de na Jésus. kombo na Yesu Au nom de na Jésus. kombo na Yesu Au nom de na Jésus. kombo na Yesu. Entre. Kota Tu dois réussir. osengeli longa Ta famille doit réussir. lipoto no esengeli longa Oui, crois seulement. ndima kaka Le succès commence. lupembe bandi nde Tu es très intelligent. oza mayele mingi Il manquait la puissance. oza kino osenga ya nguya Tu as beaucoup de capacités. oza na bakoki ebele Il manquait la puissance. kasi ozangaki nguya Va dans la puissance. kende kosala na nguya Va dans la puissance. sala na nguya Oui, dans la puissance. na nguya Dans la puissance. kati 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 na nguya Tu es entré. okoti La puissance va t'élever plus haut que ton intelligence. nguya komatiso likolo koleka esika oyo mayele olingaki emema La yo puissance va t'élever plus haut que ton intelligence. nguya komema likolo koleka esika mayele ekoki komema yo La puissance va t'élever plus haut que ta sagesse. nguya oki komema likolo koleka bwanya na yo La puissance va t'élever plus haut que ta richesse. nguya oki komema likolo koleka bozwi Plus haut que ta richesse. likolo koleka bozwi La puissance va t'élever plus haut. nguya komema likolo Plus haut. likolo koleka Plus haut. likolo koleka Plus haut. likolo koleka C'est l'heure de la puissance. eza tango ya nguya C'est l'heure de la puissance. eza tango ya nguya La puissance va attirer la bénédiction. nguya ekobenda lipamboli La puissance va attirer la bénédiction. nguya ekobenda lipamboli La puissance va attirer la nguya bénédiction. ekobenda lipamboli La puissance va renverser les ennemis. nguya ekokweyisa banguna La puissance renverse les ennemis. nguya ezokweyisa banguna La puissance renverse les ennemis. nguya ezokweyisa banguna Elle renverse les ennemis. ezokweyisa banguna La puissance de Dieu renverse tes nguya na ennemis. nzambe ezokweyisa banguna Elle renverse tes ennemis. ezokweyisa banguna La puissance de Dieu renverse. nguya na nzambe ezokweyisa Elle renverse tes ennemis. ezokweyisa banguna Elle renverse tes ennemis. ezokweyisa banguna na yo Oui. Tu es entré dans la puissance. esi okoti kati na nguya Ah oui. Ah oui. Shekarabaya korobo kontorobo shekaribaike. Oui. ya solo 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 Tu es dans la puissance. oza kati na nguya Tu vas marcher dans la puissance du okotambola Saint-Esprit. kati na nguya molimo mosantu Tu vas manifester la puissance. okotalisa nguya molimo Oui, oui. ya solo Tu es dans la puissance. oza kati na nguya Tu vas manifester la puissance. okotalisa nguya Oui. ya solo Tu es entré dans la puissance. okoti kati na nguya Tu es entré dans la okoti puissance. kati na nguya Tu vas manifester la puissance. okotalisa nguya Merci Jésus. matondi yesu Tu es dans la puissance. Tu es dans la puissance. oza kati na nguya Tu es dans la puissance. oza kati na nguya La puissance va donner une réponse à ton problème. nguya ekopesa eyano ya likambo na yo Tu es dans la puissance. oza kati na nguya Sharabai korobo kontorobo shekaribaike. Merci Seigneur. matondi nkolo Merci Jésus matondi yesu pour la puissance. mpo na nguya Oui, mets-la là. Qui est la victoire sur ta poitrine. elonga likolo na Qui tolo est la na yo victoire sur ton oppression du diable. Reçois la victoire. yamba elonga Reçois la victoire. yamba elonga Reçois la victoire sur le yamba balcon. elonga likolo na balcon kuna yamba Reçois elonga la victoire. yamba elonga Reçois la victoire. yamba elonga Au nom de na Jésus. kombo na yesu Au nom de na Jésus. kombo na yesu Au nom de na Jésus. kombo na yesu Déclare maintenant. tatola sikoyo Je commence à marcher dans la puissance du na Saint-Esprit. bandi kotambola na nguya molimo mosantu Je commence à marcher dans la puissance du na bandi Saint-Esprit. kotambola na nguya molimo mosantu
Je commence à marcher dans la puissance du Saint-Esprit. Je commence à marcher dans la puissance de Dieu. Déclare-le, déclare-le. Je commence à marcher dans la puissance de Dieu. Je commence à marcher dans la puissance du Saint-Esprit. J'ai commencé la marche. Je marche dans la puissance. Je marche dans la puissance. Je marche sur les serpents et sur les scorpions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je marche dans la puissance. Au nom de Jésus, je marche dans la puissance. Au nom de Jésus. Père, merci pour la puissance du Saint-Esprit. Une nouvelle saison commence. Déclare une nouvelle saison commence. Déclare qu'une nouvelle saison commence pour toi. Au nom de Jésus, une nouvelle saison commence pour ma vie. Une nouvelle saison commence pour ma vie. Une saison favorable. Une saison bénie. Une saison de grâce. Une saison de victoire. Une saison de prospérité. Une saison de réussite vient de commencer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis avec moi sinon à ma parole. Dis encore sinon à ma parole. Dis encore sinon à ma parole. Alléluia. Amen. Que son nom soit glorifié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que son nom soit glorifié pour la nouvelle saison. Alléluia. Amen, amen, amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Est-ce que tu peux élever ta main vers Papa? Est-ce que tu peux lever ta main? Demande encore beaucoup de grâce de Dieu sur lui. Pendant 1 minute, Seigneur, ta grâce sur ton serviteur. Encore plus d'onction, plus de grâce, protection, sécurité. Beaucoup de grâce, beaucoup d'onction sur ton serviteur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. C'est l'heure des offrandes. Nous voulons offrir au Seigneur. Nous sommes dans la joie après un tel message. Nous voulons offrir au Seigneur. Si tu as apporté ta dîme, tu vas la tenir. Tu prends ta dîme, tu te tiens debout. Si tu as ta dîme, tu la prends et tu te tiens debout. Père, merci pour ta grâce. Merci de t'occuper de ceux qui cherchent à dévorer ton peuple. Bénis ces dîmes, bénis ces offrandes au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous offrons. Si tu as ta dîme, tu vas la mettre dans les paniers que tient le pasteur. Et ensuite, nous allons passer aux offrandes. Voilà.